sengo na baoyo bapetome na motima bamba te bango ka bakuma na nzaba eyo na ngai mundi ma Papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio penza juice ndenge ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenge ezala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko bolingo bozali te. Ozala ka unayo mutami be kote. Ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah, sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangane envoyé spécial ya kono na biso Yesu Kristo ndenge ozaliwana. Na pesi yo merci pe na fukami na makolo na yo ndenge opesi ngai maloba. Bamuta balobi mingi, bareverend pasteur pe balobi mingi. Na koloba kama kami bale. Pona pasi ya Papa Simon Kimbangu amoni pona biso batu mwenu ya solo pasi. Le 6 juin, date où ma personne est musicien. Le 6 juin, tant que Kouka quitté, Morel, avec 12 soldats, pas que Papa Simon Kimbangu, tant que Kouka quitté. Papa va y faire la biso, n'est pas comme les Kakiwal. Le 12 septembre 1921, tant qu'on va gagner. Monsieur Morel, avec 42 soldats, bakangi keke Simon Kimbangu sheni na kingo na maboko na makolo baza kuyana ye. Baza kuyana ye. Sikoyo, Sinoko, alobi, Kimbangu, yo me bakite tokoki kokanga yote. Sika oyo zela maboko ya nani? Donc à sepeli amonike Papa Simon Kimbangu kana mi pesa baza uyana ye baye atali suswa alobi Kimbangu yo loba ke to koki kokanga yote sika oyo ozala maboko ya nani? Papa Simon Kimbangu na sia motema alobi tela olingo koma mundimi baye bakomi na boko mpemba ndenge etana molimo santo yepsa kabiso na 17h. Tokolala wa tokoleka te tokotambula budu te manzangu eza musika tokolala wa. Papa Simon Kimbangu alobi na ye mokonzi na ngai alobi nakolala wa te nakolala na manzangu ataliye mokonzi na yo nani? Je m'en fous na mokonzi na yo bakonzi na ngai bapesi ngai ndingisa tokolala wa et jamais le contraire tokolala wa atali Yesu. Bakonzi na ngai balobi na kolala wate na kolala na mbanzangu atali. Papa Simon Kimbangu asali boy moko mibale misatu. Tala mondi na yo atali. 12 heures atali moi. Oh, le soleil brille encore. Ah, Kimbangu, qu'est-ce que tu veux nous montrer là, Kimbangu? Ah, Kimbangu. Yoku tunde bakoki kokanga yote, kasitela kana muleta. Ye leta batindi, akanga ye, sikwaza kukondane nanu, leta. Yoku tunde bakoki kokanga yote, kasitela kana muleta. Bakenebe kufunda ye, babengana kiye. Makambo elekeki wana ti bakomi mbanza ngungu tata molimo santo ayebisa bishango na Kisasa ayebisa bishango na Lubumbashi ndenge papa lobi wana na plusieurs boso ndenge bakosa kiye mwamba wana tuyebi mais tango basali remise à prison kotala esika Papa Simon Kimbangu asalaki prison na ye to kamati super DC8 to komi na Lubumbashi bapapa baumisatu bamama petukana bango na mamikala to komi gouverneur Mandungu Bulanyati ayambaki biso ayambaki papa denge na kitoko ayambe biso tongotani tokei na prison tangu tokei na prison pasi ya Tata Simon Kimbangu
bamama sango ya koyoka tokomi na prison toza kobeta miziki bakorisi bazokota na prison bazotala ntango baza kobima baza kolongola mai ya miso baza kolela ya solo ngai namonaki yango mabe esika oyo fo limemia okoti na limemia nyonso kobimisa mai ya miso mpo na nini namonaki yango mabe toza kobeta bamisise babandi kokota ntango bazokota mai ya miso susu na bango lisusu mpe olie babima kaka na limemia nyonso bazobimisa mai ya miso tangu ngai nakoti batatela bamama pasi ye azalaki monene batie beto armé boye 80 cm, pas même 1 mètre. Ce quoi télémi contre mur. Pour 1 mètre de 80 cm, batatela bamama. Beto armé, batie moi. Esika mungu ekosika mpepe mwa muke. Nasima wana soko ezwi moyi. Ya soko sali mbula mibali misatu wano kufite na yebite. Mbula tuku misatu. Pole kubikisa mutu mwindu. Ya solo na leli koleka bango. Soko ifunde la kaka. Na leli penza koleka bango. Pasi ya papa simo kimbango. Asal kimbula tuku misatu esili. Exhumation. Poto memaye tuyo kutika hii awana kama. Papa Kazadi. Azali na musicien te. Azalaki secrétaire provincial. Azalaki wana. Tangu balinga ko timu na mupepe makasi yake. Ndiye papa yesa kabiso. Ouragan. Menasima batimoli bamoni Sergei. Sergei ezali ko s'enfoncer. Batimoli balimbo zwa yango Sergei edini susu. Papa tozo timona me tango yo komata Sergei edini susu moi tozo yango ezalite to bonela ya abondeli sili atuni tango naza kubonela nani amona kilikambo Papa Kazadi musicien akufika na mingi te azali secrétaire provincial koma musicien alobi ngana zalaki wana tango baba tuni tango naza kubonela nani amona likambo Papa Kazadi alobi papa ngana amona likambo nini omonaki tango za kubonela moni loboko ebimi na kati ya libu matisi boye misapi mitano obondeli tango olingo sisa kobondela loboko ekiti bien bon allez botimona batimoli bavie Sergei batie wana baprisonnier bazango kunda bango na drapeau ya babelge bafungoli batali mutu alali lisu ekangama lisu eza kutala intact mutu wa mubimba papa ngenda aye atali drapeau ya prisonnier tout ça asiliki allez fermé bakangi asiliki allez bakamati batie na Sergei oyo papa Luvanga salaki bayeti na Paul Franki ilebo bakamati ninde masuwa pokuna tiko na bazalaki na train tango bakamati masuwa bakomi awa na maluku na 2 du matin balino tokokoma tango yote batunani bayete sisi koyo tango tongo tani masuwa ye na tongo tozalaki wana oba bwenga le perde l'indépendance Kasavubu Lumumba Bolikango Mobutu Bomoko Kamitatu Kizenga
bango nyonso bazalaki wana totalaki bango tomonaki bango masuwa eye parce que bazalaki na makanisi mibale nzoto wana papa Denge ndakendengo na Belgique bamosusu ayeyaka kawa papa Denge nalingaki te ntango ekomi na libongo ifu babwaka yango na mai bapesi consigne na komanda biso kobeta miziki tozobeta miziki masuwa eye tomoni yango ekangami kuna na kati ya mai mais pone ekoya kopusa wate ekangami kaka gria onatra ekamati line kebo bakangi serkei ekelikolo tuzomona yango biso beteka miziki bon donc soko komi likolo bakobenda yango boye etelemi bandaki yango na bandi kolobela serkei etelemi kaka mais pona nini eza koyawa te papa Denge nalobela komanda zongisa serkei wana awa na bato zongisa yango komema yango ndenge wana te kemenanyi na komanda nzambe azali nzambe tomoni serkei eza kozonga susu ti na bato orke ezalaki mpo eyawa na katikati asali fausse manœuvre abwaki yango na mai nzambe azali nzambe bato edemare suti eye ko akoste na baka finkambi oyo papa Denge abongisaki batata tieni wako batata wankana bango batata kwa madio bazaki 12 badati tout blanc bake na baki na masuwa bakamati nzoto bati yango wana na mbeto papa Denge asalaki discours esalami papa dia kisolokela pe discours toyembi nzembo Kasavubu il faut apesa discours parce que ntango wana baza kobunda basenga indépendance président Kasavubu président ya Abako akomi nano président ya république te mope labe alobaki nini discours oyo boyo bango na discours na Kasavubu te parce que ezalaki nano officiel te mais oyo biso tozalaki wana ndenge alobaki Abako alliance de Bakongo ebandaki na Mutankaza. Alors siko Kasavubu apesi discours makambo mine alobaki na discours wana alors alobi bolikamba liboso prophète Simon Kimbangu topesi yo merci na ndenge outi na Lubumbashi na Elizabeth ville okomi na Leopoldville awa toyambi yo esika yosalaki mvula tuku misatu na boloko okufeli kuna siko okomi na Leopoldville topesi yo merci mingi a remercier. 2 prophète Simon Kimbangu indépendance oyo biso tozali kobunda kosenga yo mutu osengaki yango ça c'est Kasavubu qui dit ça tozotalaka mopeo ndenge nini aza inspiré ndenge nini. 3e prophète Simon Kimbangu pouvoir oyo tozali kosengela indépendance oyo ewuti epai na yo mutu opesi biso yango. 4 prophète Simon Kimbangu lokola owuti na Elizabethville okomi na Leopoldville ozokende na pays natal yo na liboso biso nsima na yo nendroba papa oyo tout derrière vous. Kasavubu mope mutu abandaki koloba yango bongo biso toyi koloba yango na nsima na 11h tolongo wana tokoti na avenue Valco avenue de la justice tokoti na victime de la rébellion Joséphine Charlotte ti na Matadi Mayo makambo eleka kuna batata molimo santu bayebisa biso yango 2h du matin makambo ekuyaki nzoto tokamati yango ti 10h tokomi na inkisi bacatholique baprotestant bakotia fleur na nzoto babasimoko esengo ezalaki wana 12h pi tokomi na Mazango bacatholique baprotestant
bakotia fleur soki filme yango oyo vraiment bobi azalaki te ntango wana 12 wana 14 pile tokomi na noki mbanza tungwa baprotestant bacatholique bakotia fleur esengo tolona 14 na 15 pile gombe matadi bafrère kuna bamope baprotestant bakotia fleur na nzoto ape basibi kumbango 15 18 pile tokoti na kamba le 12 septembre 1921 bakangaki ye na 18 abimaki biso yo toye kotika ye na 18 ndenge babimelaki abimaki na 18 tokozongsepi kaka na 18 makambo elekaki wana sa divinité papa Simon Kimbangu kyangani ayebisaka biso yango tokoloba mingi te parce que bamuta mpe balobi mingi pasi ya tata Simon Kimbangu na Lubumbashi na yebisi biso tomo donc pasi wana na prison wana papa soko komo il faut la kaka pasi ya pona muntu mwinu mbongo oyo papa ngenda abemisaki na table ronde balobelaka yango te vérité ekoyebana mbongo ya papa Simon Kimbangu ya muntu te Maître Cloquet asengi mbongo makambo nyonso esili bopesa mbongo otan kao Kasavubu Lumumba Mobutu bango nyonso bakizenga Kamitatu bango nyonso kao na kati ya nani papa mota mbongo yo soki balobi makambo nyonso soki bopesi yango te ya solo bakosinye indépendance te livre lote ntango asengi mbala mibale papa kisolokela telemi pa bo mbongo toyebi tano atangi ok mbongo ya Maître Cloquet elongwaki wana mbongo mosusu apesi na gouvernement batuni boye est-ce que c'est au complet bamindeli wana azaki 10 balobi oui Maître Cloquet apesi réponse c'est au complet le respect à la parole donnée Mondela Sanin bakamti livre d'or nous vous accordons votre indépendance le jeudi 30 juin le roi Baudouin viendra proclamer votre indépendance basigné bakamti livre d'or na mundu apesaki mongo na ye bapesi ye ati yango na bapeka pona ni kokache l'histoire mboka ya Kimbangu donc Kimbangu mtufu te alobaki na kobota masolo 118 abotami oli balobane Kimbangu de balobene diangenda konti ola prison azalaki alobaki ngai na kobota malisusu na kati ya bana ya basi na ngai oya kobota kaka mwana mobali ngai Kimbangu envoyé spécial na nkolo na biso Yesu Kristo nazongisolo na mokili le 12 mars 1951 mwana mwasi abotami kombo nini le 12 octobre pardon le 12 octobre 1951 mwana mwasi abotami kombo nini le 12 mars 1951 le 12 mars 1951 mwana mwasi s'il vous plaît le 12 mars 1951 mwana mwasi abotami na kombo nini Mariana Nteke Kisolokele. Le 4 août 1951 mwana mwasi so abotami na kombo nini wa bwana Dio Christine Diangenda mibali wana est-ce que ndika alobaki mwana mobali so abotami ngai Kimbangu molimo musantu envoyé spécial parce que alobaki nakozala bino libela tala kombo ya pamba ya mama oyo akatalika mwana nkiwa sisi lwa mama batikilaki yo mpona likambo nini batikilaki yo le 12 octobre 51 na Lubumbashi azali kokufa le 12 octobre 51
instantanément azali kobotama awa na nkamba mwana mobali papa Simon Kimbangu Kyangani. Alors yo so mutuna yo ezala ba problème ou bien moi virus malamu osalisa yango so vous comprendre te ba docteur ba salisa ba virus wana bokende ba salisa yango kobika nayo envoyé spécial pour nani papa d'Angé natika kiango Moïse même il te voit que tu vas kangi Moïse ame comme si 5 Moïse jamais papa Simon Kimbangu na bomba ba moniye na hotel paras ba moniye na bwende na ikafro ba kangi bango batie kuna bakimbangu mtano vanda lekili bango nufungula yemoko kaka mais botika na bino ba minele bino yango kamuni muntu azaku ubozo kumana te mais ezali makambo tata nzambe ya wana envoyé spécial abota kama ina kombo ya papa Simon Kimbangu Kyangani te abota makina kombo ya papa Simon Kimbangu point authenticité tangoye babaki si kombo wana papa Simon Kimbangu Kyangani. Donc kombo wana na mukili mbimba yemu na kombo wana kombo na ye papa Simon Kyangani papa Kimbangu tika kubanga yango ono kombo mole kati te me kombo na yangwana biso nyoso na simana tata bilaka biso ba musicien papa ye biso banda kala depuis 1976 ke makambo na bino nyonso ezana papa Simon na wana papa Silos makambo nyonso ya lingomba ezana baboko na ye to ye bango kala biso kala lelo ekokani tata Simon Kimbangu Kyangani envoyé spécial ye wana spécial onongoli yango te ezali na ye azana ba conseiller direct spécial na sisi na ngai na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Merci batata na biso bokeno kovanda. Tolani pasi ankolo isu. Tolani pasi ya tata Simon Kimbangu. Loposo mwindu. Yango tolobaka ke tozali bana mapamboli. Bongo be mongo te. Boumbu na biso si esila. Ya likolo eza banani. Ya sepe eza banani. Kasi likambo bapesi biso tosimba ngo malamu. Lelo so tolandi totuni makambo wana tozaki na bapapa. Bapapa tango bamoni ke tango ekoki likambo oyo esalamaka mpona bana jeteki bautaka nkamba basali accident bakufi bapapa batikalaki awa 5 mois 5 mois bapapa babundaki etumba wana babundaki elakisi ke pa tozokende ekozala bato bakoningisa lingomba bakobebisa lingomba ekufa kaka wana tolakisi nyonso oyo bapapa bazokende balobi bino bato botikala kaka kotonga Yerusalemi pasi na bino nde ekosila me na kati na lingomba bitumba ezali bi ezali te bitumba ezali nzambe amonaka oyo koyela biso yango wana tosengi bato ya presse baloba ya papa Mfuma Longo na plan oyo esalama ya mabe ekomona kati na lingomba biso na biso toza kobonisa lingomba ekufa yango wana tolanda
oyo tobimisi ezali pamba te papa Mbenza mpe akoloba na ye ye toujours na 5 mois témoin bongo mpe bongo te ye nde akopesa lumière oyo nyonso satan akangaki po ete ngomba ekufa bato yango mpe bazobundisa lingomba baza na kati ya lingomba bazali mpe bazali te ale tolanda mpe bamfuma longo okumbi ya tata manajeri musantu mukuma nzambe apesi biso ezali mukuma moko kosakana na yango te bamama batata ndenge tokozalaka ntango nyonso lokola makambo yango toza komalaka yango lokola eloko ya pamba ntango tozalaki kona nkamba tozalaki kosuivre vraiment makambo ebele maza kolekaka na poto mpona ntina mosusu te bango ebangisi bango nde likambo ezali kosalama awa na kati na afrique pamba te bango nyonso tu ezala bavoyant ezala bato mosusu oyo minene minene basalaka likita kuna na poto balobi ete tokamwa mingi ndenge nini ntango oyo tozali komona kama na biso bazali kotambola lisusu ndenge mama azali kotambola te na ntina nini sikasika wa tofo toluka nzela toyiba mpona nini diminution na force na biso ye maloba na bango wana etamboli ya solo esali pasi na bato tomoni nde eloko ebimi kuna na kati na afrique nzembo ya bajeteki naoki nzembo ya badirigant ya solo tozali riche me tokomiyibaka te ifo toloka nzela ndenge nini bato oyo baye kopanza biso boye tatanki mutango akomi awa mokolo oyo alobi na biso ete mokonzi ya bato minene wana alandi bango ti na braza bakomi awa na kongo basali mpe likita na bango me baza koloba makambo nini eloko nini mpenza bango bamoni ya mpasi biso tolobi na bato te kasi maloba maza kobima kaka moke moke oyo yango wana nde ezokisa bango mputa esali bango mpasi charlatan obe bavoyant ndenge bavandaki kuna na poto balobi ete likambo ezali tomoni ndenge basekosu toye na yango ntango oyo mosala biso eza kotambola lisusu te toloka nano likambo oyo baye kodécouvrir kuna na afrique likambo ebimi ekasi biso moko moye te yango nakopesa quelques minutes na tata osumbi alongo na braza po ate apesa biso nano sango ya bato wana soko bolingi papa osumbi yaka papa osumbi azali wapi yaka nano kopesa biso sango ndenge yango ezali koleka na bato wana bango balobi nini likambo nini etongisi bango oyo esali mama augustine ubie oyo esali mama mkenda oyo esali mama kapinga oyo esali mutakwamadi ubie mpekepeke na kombo na tata mwana mpe molimo mosantu nayali kopesa kaka témoignage na makambo oyo papa auti koloba. C'est vrai banda lokola papa alongwaki na biso na nkamba
awa topesaki message na kanisi le 28 mai et boyokaki contenance ya message oyo enseignement nini papa vandaki nango na nkamba mpona kosala 5 mois et tokendeki na Brazzaville aussi topesaki ndenge moko lokola topesaki awa alors eko na makambo wana etambolaki eke na kati na mokili mobimba lokola ye moko auti koloba na permission na ye baoyo balobi les géants du monde donc les grands maîtres du monde batalaki balobi silikui makasi ezali kotambola mpona koempêcher développement na force na bango donc balobi le monde à l'inverse donc mokili ebongwani boye bayali na perturbation moko makasi elingi koloba par exemple mwasi soko alambi nzungu ntango yali kopela bamoni kaka nzungu yango moko esopani bayali koyeba te nzungu yango yali kosopana mpona nini alors basali barecherche na bango ndenge baye kokuta balobi eyali message euti na kati na église moko na kati na mokili na afrika oyo bapesaki annonce na 1917 alors yango le grand maître excusez-moi lokola papa alobi grand maître ya baordre de société secrète baordre de templier barosicrucien bafrate maçonnerie na bamagicien donc grand maître na bango adjoaki lisusu nouvelle que papa azali na Angola journal moko na Angola elobaki leader suprême des églises donc ebimaki na Luanda bato yango bakapte na makambo na bango lokola bakaptaka yango bamonaki ete il faut bokende ko renforcer ko dynamisation lisusu ya propagande na biso na kati na mokili na Afrika balobi toko transiter wapi ya azali na Angola ekoka te na Zaire ekoka te toleka na Congo nde bakombaki na Congo juste mokolo toyambaki papa awa grand maître le géant du monde akomaki na Brazzaville kuna na Brazzaville na ciné Vogue eyali ciné monene oyo baautorité basalelaka baréunion na bango donc asalaki rassemblement na bato na bango à peu près 7000 personnes donc 7000 personnes bakotaki na kati na ciné Vogue mpona kozwa les nouvelles instructions badirectif première balobi réadynamisation de l'épanouissement de la rose croix en Afrique. Deuxième point balobi les nouvelles méthodes et principes de l'enseignement. Troisième balobi solidarité aux membres de l'ordre. Donc na kati na yango bapesi baenseignement badirectif mpona combattre oyo message bayokaki na église kimbangiste. Église kimbangiste apesaki message nini? Église kimbangiste alobi a dénoncé ou a dévoilé le secret de la déviation ou la falsification de la religion. Donc Église kimbangiste a proclamé libération et l'égalité de toutes les races ou les dernières tribus du monde. Donc Église kimbangiste a sali rappel aux 10 commandements Alliance de Sinaï. Alors orc makamboana nde bango bayaki kobomba pona kobomba mokili puke mokili etambola te bato batikala bombu na kati na maboko na bango. Alors maintenant Église kimbangiste aye ko dénoncer alobi likambo yango polele etamboli njoka ndia wa biso tobaki na radio te tobaki na journal te mais bango basi akapite yango bapanzi yango basensibiliser bato. Donc bato bali sensibilité à peu près 7000 en na kati na biso na Brazzaville na République populaire du Congo. Basalaki réunion yango une semaine. Alors bakopesa bato ba possibilité, c'est-à-dire possibilité nini ezali mbongo par exemple bakopesa bato na bango mbongo mingi pona ko étouffer la bonne marche ya message ya kimbangisme pour que bango toujours ba dominer pour te bato batikala ba esclave na bango bako sensibiliser basali na bango bakopesa bango mbongo bakoleka de toutes les manières
na église kimbangiste aussi bakokote na église kimbangiste na manière mosusu likambo yango excusez ngai papa alobaka yango ntango toyaki na soirée kuna ke ndenge alobi ke basili kobongisa makambo mpo na kokota na église kimbangiste na 3 positions bamosusu bakose convertir bakozala lokola bapasteur ntango ali pasteur akokende na nkamba akoyi awa akokoma epai ya papa akoyi ayeba force kimbangiste eyali ndenge nini ntango yaza kokota wana ali kotransmettre bainformation yango epai na bango kuna ke voilà force kimbangiste eutaka boye esalimaka boye deuxième position bakozala na mbongo bakoleka na bakati na bato na biso bahomme d'affaires baoyo badwi badéfaillance na bakati na badeklare faillite na basociété na bango bakoya kopesa mbongo ou kopesa bango bacrédit pour que akota ayeba bamouvement na dirigeant na jeteki ndenge nini bato wana bapesaka donc ya ali kopesa nzoka nde ali mandaté na grande l'ordre de Rose Croix ou Frac Maçonnerie groupe mosusu bakokota na bamouvement na bamama na banini bakokota kuna uniquement mpona koya koyeba force ya kimbangiste ezali ndenge nini mpona kodétruire yango parce que monde eyali lisusu kobouge te eyali estationné etelemi alors bato wana bali kobouge lisusu te donc batenir réunion yango na Brazzaville baclôturer yango lobby yango wana mouvement yango eyali à marche kuna eyali déjà même tokoza badélégation awa bakoyi awa bafidèle mais bali na mission alors nde na situation yango bakonzi ya kuna mosusu mpe bayali kotala balobi message ya kimbangiste toyali koanalyse balobi na biso motu moyindo mpo na nini asalaka eloko te na kimbangiste babisi biso te motu moyindo asalaka eloko te mpo azali na mauvaise pratique azali na mauvaise héritage donc na héritage yango motu moyindo ali kodéveloppe te atikali esclave ya moninga e bamosusu bato ya mayele basali analyse bamoni te message wana yali ya solo pourquoi motu moyindo akei na putu akei kosala klase kuna azongi ata biki ya pamba ayi kosala te mais ayali na mayele na moninga moko basalaki na ye mais c'est vrai eyali mauvais héritage donc héritage wana ekodéveloppe motu moyindo te donc motu moyindo akotika toujours esclave na motu mosusu alors bamosusu bakamati part balobi non biso tokosoutenir message kimbangiste parce que message kimbangiste eyali kofungola biso miso mwa moke alors yango wana position yango ezali particulièrement mpona ngai na kopesa na biso nyonso eke tenir compte na makambo motindo wana oyo toyali koyoka biso nyonso toyali awa bandeko na biso mingi bayekoli makambo ya mikanda ya nzambe ou bayekoli bahistoire de la religion tomoni histoire lokola islam oyo bamusulman mais Mahomet bato oyo bayekoli théologie bayali awa to bakoyoka ngai Mahomet azali kaka motu alobaki seulement alobaki maloba ye moko Mahomet alobi ngai nayoki nzambe alobi na ngai alobi koma boye akamati secrétaire na ye babengi ya Abubakar ye moto aza kokoma maloba Mahomet aza koloba nsima Mahomet abimisi mokanda buku oyo babengi Coran Mahomet ntango abimisi buku wana alobi maloba oyo ngai nalobi moto akoki kotia yango tembe te pamba te maloba oyo euti na likolo epai na nzambe oyo ngai nalaka koloba na bino eyali kopi moto akoki kolongola ata litoli moko na kati na message nauti koloba awa ezali te bato ya mayele bakoti na islame bango nde badefendre doctrine wana bango balobi ya solo makambo oyo Mahomet alobi eyali ya solo yango wana islame eyali une grande religion na mokili mobimba moto akoki kodétruire te soko tuni bango balobi kende na likolo kuna okende kotuna moto oyo apesaki message biso toyali na copie ya lettre bakokorige te bakokorige original biso toyali awa na copie ndenge nini oyo akoya kokorige yango kende na likolo moto nani akokende na likolo islame ayali religion moko tokoyeba ata na histoire ya église oyo toyali lelo baéglise chrétienne soko tomoni biso nyonso awa oyo totangi mokanda ya nzambe tradition ya église catholique romaine apostolique église catholique apostolique romaine ezali bato baforme code na bango bandimi ke tondimi likambo oyo yali boye bakomi bato ya mayele bapuye yango église catholique etikali boye
moto akoti atembele yango azali te po te bato ya mayele basoutenir yango yango toza komona lelo église protestante ndenge moko ezali bato moto oyo nani Martin Luther oyo mwane oyo azalaki na église catholique alobi no makambo bino bokoloba awa yali malamu te yali lokuta ngai nake kosala makambo na ngai akomi bato ya mayele bakoti basoutenir thèse yango église protestante ata moto moko te ya mayele akodétruire yango parce que bato ya mayele basoutenir yango tomoni na religion mosusu lokola hindouisme epai na bayande eyali ndenge moko balobi bato ya mayele basoutenir ekei namoni likambo nini te biso tokoki kosoutenir te biso bakimbangiste eke toyali na nzambe na kati na biso ali kopesa biso message e biso toyali koyeba yango mokili mobimba bato ya mayele makasi bavaillant basavant bango moko balobi ke non force na biso yali détruit yali complètement anéantir donc force yango yali na kimbangisme baproclame il faut bamandate bato mpo na kodétruire yango bon biso moko bakimbangiste eloko nini tokoki kosala soko toyali ya contradiction lokola grand père alobi awa apesi biso histoire ya bango nde basoutenaki église kimbangiste bazalaki na bato ya mayele te ndenge alobi awa me bazalaki bato kaka bango moko na moko me sikoyo bango basali makasi ekomi église au niveau ya mokili mobimba maintenant tokomi na baintellectuel na bato ya mayele na basavant kati na biso me eloko nini ekoki kopekisa biso pour ke tosoutenir idéal et la triomphe wana eyali question mpona bato ya mayele na bato oyo bayali koyekola mingi mpona nini tokoki kosoutenir doctrine na biso te soki toyali ya contradiction biso moko ndenge nini tokolonga yango wana naponaki kotanga mwa mokanda moke oyo eskize ngai na kosala prédication te me eyali bobele mpo na koaccentuer information oyo Marc 3 Malako 3 verset 22 oui Marc 3 verset 22 bon 24 balobi boye soko bokonzi ekabwani na kati na yango penza ekoki kotelema te soko libota ekabwani na kati na yango penza libota yango ekoki kotelema te mpe soki satana asili kotelemerana mpe akabwani akoki kotelemana te kasi suka na ye ebelemi mutu te akoki kokota na ndako na mutu makasi mpo na kobebisa biloko na ye bobele soko akangi mokolo na ndako na makasi na yango mpenza bajene oye tolandi be tolandi te naza na mutuna lelo ezomona na kati na lingomba bato oyo baza kobundisa lingomba makanisi wana eutu wapi na réunion esalamaka be yango te bapapa balobaki ke bato mosusu bakokota na lingomba batindami mpo lingomba ekweya kambo emonana zote esila alors soki totali maloba ya papa mfuma longo makambo papa sumba alobi ndenge réunion esalamaka na braza kamango ebandaki kuna na poto nde eyaki wana afrike soki totali lingomba na biso bitumba eza na kati tozomona yango tozolanda yango audio ezosalama yango nga nalobaki ete fuma mbanza alobaki na nga oyo bakolanda yo ya yo wana oyo bakolanda yo te ya yo te nalobaki mpe nalobaki te bongo bato oyo bazoderange batikaka libela na kati ya ngoma bakendela bango
oyebi bien papa mfuma longo papa dange naza koloba moto mwindu auta wapi po likambo malamu tozokomisa yango ya mabe touta wapi mpo na nini bongo fuma mbanza alobi kamini etelemi bato bazali kokota po edemare ekende moto ya mbongo aye na se wana atandi mbongo oyo bazalaki na kati ya kamino bazosala nini mpo na nini eske ndoto wana ya lukuta be ya solo bakomongo ezali komona beza komonana te bandimi bakomi kosomba bango kuna te yakao ngai natelemi nano wana papa mbenza yeyo Merci papa, nous là. Message oye uti kolega ya papa mfuma longa papa lenga kontima. Ezalaki dans le 5 septembre 1989 wana. Tenge to landeli yango. Papa mfuma longa papa lenga na bandelaki nanu. Eke batwana balobi ete ba réunion oyo ezali kosalama na mangomba mosusu ezali kogene bango mais momoko papa fubalongo badenge na a prononcer wana eke batwana baza ba charlatan papa matondo bino watu bofandi mingi na poto ke batwana bazali ba charlatan donc bazali ba pasteur bazali banganga nzambe mais babengami ba charlatan elingi kolobadi. Merci nzambe na ngai na kopesa ngai maloba na kombo tata mwana pe tata molimo santo papa likambo bimisi ya charlatan poto limbola mo penza na mozindo elingi nango koloba ete ezali mutu oyo azali na lukuta kasi azali ko utiliser lukuta na ye po a tromper bato oyo bandimeli crédibilité publique. Lokola boye papa Simon Kimbangu aya mokili mobimba bayoki munene papa Simon Kimbangu sikoyo olie baya kolukela papa Simon Kimbangu na kati na lingomba na ye bango ba mikomisi ba imposteur ba kepai mususu bango ba sali ya bango ba Kimbangu wana bengo ba charlatan. Si comme mokili ezali trompé, mokili yebete ki mbango yaki na mokili. Tukolokele wapi? Bakoya boye, bakoyuka kuna fumukimbangu. Basopani balandi kuna. Bandimili pourtant kimbangu, mais bakoy koya na mwana esika ya mutu mususu oya sana ngoya ya kimbangu te. Tous ces gens-là on les appelle des imposteurs, ba charlatans. On peut appliquer notion wana même na ba métier to salaka. Oyeki le médecine au quotidien aux classes, au salle sarabatu, ba technique nyo soyebi. Mais mususu ayekoli ya mote, ami comme si charlatan. Bisala salanaye, oh ngana salaka matiti bo, sans diagnostic, sans examen conséquent, bato ande ba benga mo charlatan papa. Et pourtant, ezali pe na Biblia. Nkolo Yesu abimi na Yerusalemi, alakisi ba yekoli na ye, ba yekoli sinaye tempelo. Ndenge etonga maka na mabanga. Ba disciple ba apprécier mokonzi tala ndenge tongama kitoko ya lobi il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé libanga moko te ekotika na likola libanga moninga likola ndenge libanga ekolongolama c'est-à-dire que mutu moko te akotika muumbo ya moninga le mutu na kati na mokili basosolaki likambo wana te bayekoli bamtumi
milika monene obimisili biso na bozongi na yo ekoya na ntango nini nkolo alobi na bango mokolo bokoyoka ete bato bakokomia kosakola na kombo na ngai balati kombo na ngai Yesu ntango yango nde yango wana bitumba ekoya nzala ekoya batremblement de terre ekoya me ntango nango yango wana donc nkolo Yesu ye moko deja asakolaki bacharlatan ke bato mingi bakoya na kombo na ngai qui ne sont pas Jésus-Christ mais Christ babima ebele biso na France papa tozalaka na mundele moko abimaka kuna na mandarom amikomisaka le Christ asalaka succès moko ya ndenge mosusu akiko tonga ndako na ba Alpes kuna côté ya Marseille sur une montagne tala ebela bato mais lokola azalaki charlatan suka nango akufaki liwa moko ya somo bapanzana bacharlatan nyonso mpe batoni na kati na lingomba bazala à l'intérieur bazala à l'extérieur bazali mingi bazali kosalela komba papa Simoki Mbango na solo te na lokuta baluki mbongo ndenge tata mokonzi abula alobi na biso awa baluki mbongo bakota na kati bayaki mpona likambo molimo te bayaki mpona kolia na komela baespion bakota na kati batindaki bango kotinda bokota na lingomba wana mpo bokoki koyeba makambo nini ezali mpona kati ndenge nini tokodétruire yango de l'intérieur bazali mpe na kati yango wana la fois dernière bolimbisanga papa na rappele sur likambo yango ezali kaka mpona na biblia esila kolobama que le royaume des cieux a été forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence dans les mensonges. La violence dans Mouyibi. La violence dans ma baignose. Toute ma baignose sur ça. Ils ont sorti de la violence. Il y a un papa Simon qui m'a entendu à l'objet. Je vais prôner d'abord la non-violence. Un qui mangue, ça a droit à ça, la violence. Violence, il y a des gens qui s'en douté. Acte c'est une violence vis-à-vis de Nzambe. C'est ça l'essentiel, non-violence. Papa Simon qui m'a prôné, Boza qui manque, c'est non-violent. Na itamboli, na maloba, na isali na bino, meba nyonso, ezali violence na miso Nzambe. Ywana papa Simon qui m'a attaqué la non-violence. Or, mukana Nzambe, kuna bazoka yipsa biso tige, nkolo isi mukana yipsa bayibo na ye. Depuis Bouye à Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bami koti na kati. Pasi na biso ndeza yangwana. Tango bakoti na kati bakomi charlatan. Basakolia ndenge na kati na lingomba, basakolia ndenge na libanda, nde bangwana bangape na imposteur, ba charlatan. Bazali ko profiter la crédibilité ya batu pour abuser les gens. Nganga Nzambe, zali nganga Nzambe na profiter qui passe na nganga Nzambe pour na kosaka batu. Na liaka bambongo na pesa ba mateya lukuta bato na liba bengaka ba charlatan na mukuse papa na komba tata mwana tata molimo santo amen. Merci papa Matondo. Okiko zonga na yo makambo nyonso wana papa Mfumalongo papa Dangenda kuntima abandelaka ngo awa na kamba na 5 mois wana, donc na 1989. Oyo tozalaka na tango wana bayebi yango malamu, surtout Faki na Faki Kinshasa na Faki Nkamba. Papa Mfumalongo na mokolo wana alobelaki yango ete biso tofandi awa na Nkamba tozali kobongisa la bonne marche ya lingomba. Na tango wana soki tozali te lingomba ekotambolela ndenge nini. Liloba wana batu oya mabe wana ndenge Papa Mfumalongo alobeli yango ba charlatan basalaka liboso réunion na bango na Mbanza Ngungu. Basali réunion basali pe manso oyo bandeko na bango oyo bazana
kimbangiste bazalaki awa na nkamba babendi bango bapesi bango opposition bokende na nkamba bose filtre na bamouvement nyonso boyoka bapapa likambo nini yango bazali kobongisa kuna na nkamba bazali kobongisa likambo nini na message na papa yange nalobi ke voire même bapénétrer et que bamembre moko ya famille ya bapapa bazala na kati na réunion wana ebe barisisaka ntango papa Mfumalongo alobili makambo ngo awa na kati na nkamba bamusicien epesaka bango kanda babandaki kosala couvre-feu kokende ti nsala ti na ntango wana soki bapapa basilisi kaka théâtre ke papa akoti moto nyonso kota na ndako olala soki omonani libanda okomi infiltré ya bato basalaki réunion wana ezalaka mwa matata te papa Mfumalongo aki kopekisa likambo wana surtout na biso bamusicien boyebi likambo yango très bien neti banda kosala patrouille kokende ti nsala bamboka musika banseka ndenge papa abimisaka likambo wana nde aye koloba ete botika kosala eke bokendeke tina bamboka bato kosala patrouille parce que eza etumba ya molimo ezali ya bunzoto te soki na bunzoto ekopanza bato kasi lokolo eza ya molimo bofanda nde bamusicien bakitaka te papa Mfumalongo aye kobimisa likambo ndenge toza na sanza ya avril eke lingomba babundisaki yango mpona nini ntango na le 12 avril eyebanaki ete papa Mfumalongo bapesi ye bokonzi bapesi ye pouvoir ya nkawa lulendo mvwala lulendo ye bato masengenya mabe bakotaka na kati na lingomba pour dire que papa Mfumalongo papa liangenda yete esuka ye koloba maete aza na mvwala te mvwala lulendo eza pai na ye te ye pouvoir wana azali kozwa ezali ya ye te nde na likambo wana papa Mfumalongo abimisaka makambo ebele na ntina kaka date le 12 avril oyo bapesaka ye mvwala lulendo epai ya mama Mwilu extrait moke eza ebele message na ye oyo aye lobelaka makambo ya mvwala lulendo oyo mama Mwilu apesaka ye na etinda ya papa Simon Kimbangu alobaki ezali di moins pa secret spirituel kasi soki nazali kobimisa yango ezali na ntina po kobundisa eleki mingi soki bokontinue kobundisa ekozala na bino mpasi kasi tikala yebisa bino verité ndenge nini ezalelaki po ete boyeba te na mizwilaki te bapesaki nga kopesa donc ezali makambo o papa Diange na banda kobimisa mpona nini tososola biso bacroyant kimbangiste tozali na kati na lingomba kasi tozali kocontredire maloba bapapa ayete asala boy yango extrait moke eza ebele me moke mpona kowela ngonga akuteba biso kasi naye moyen kopesa papa mbote ezali te naoka kaka maluba natala elongi na ye natala nzutu na ye kasi pate na simba ye moyen te mpona nini soko na lulu papa donc olingi ngai te alobi te yo nzambe apesi ye mokumba moko il faut omérite yango
bongo bango nde mukuma na bango na oyo yo bokeseni bozali yo nde suka na likambo donc soko komelite yango te mwana na ngai okokusimaka ete yango wana nasalaka nyonso tu oyo ezalaki na nga pasi yango wana lelo ngai nakoki kumema yo soko boye te nakoki te mama mokolo oyo avant apesa karte na bato wana bazalaki nde baoyo bakomi bateyi likambo moko asalaki pamba te amonaki ete malamu nde nazala penepene ya tata na yo ngai nabandi kokende po ate nangenda kotikala penepene ya tata na yo pamba te nasi namoni ne mpasi ezali kasi soko nga nazali penepene na tata na yo manso bokosenga ngai bokozwa yango e tokolonga le 12 avril 1959 nzambe akosala te mama asalaka nini ndo tokenda na ndako tokumi na ndako amemi ye esika wana alalaka tokei bisi mibale mama afukami akamati loboko na ngai atia awa toyebi makambo nde soko mama ntango tozalaki na mabonde ntango apasi na biso soko mama akamati loboko na ngai atie na se na maboko na ye likambo ezali ntango mama alobi tobondela mama apesi libondele na ye ntango tofunguli miso maloba ye alobaki esalaki epasi mama pani okoloba limakama ndenge wana nde ye mena si nalobi na bino ngai nabandi kokende yo ozalaka na kisasa kisolokele ye azalaka na mayombo kiangalika moto aza na ngai awa ntango wana bokoyoka ete mama asi ajungi esika tokolongwaka kolela na yo te kolela te kasi avandi nakende tala esika wana tosi toyibaka esika wana nga nalobi na kotala yango te na boyi mama abondeli ngai na kabonde le 12 avril 1959 mama abondeli tala pamba te mokumba ezali na yo nga nalobi te toswani namoni nde eselekaka tere na bimi naye kotikana mwasi alo wana ezalaki na mama mayele nanga matamboli likambo oyo mama ye mpe aza na maladi te ndenge nini aza koluka nanga likambo ndenge wana najungi nage kufukama mama natiki ya kufukami kaka nga mpe nage kufukama akamati loboko na ngai atie lisusu tina maboko na ye abandi kolela koloba na papa bana bazali na mawa mpona kokabwana ngai na bango kasi ndenge nasi namoni malamu nde ngai nakende naya epai na yo po ati naloba na ngai yo makambo manso mazali na ngai mpusa soko bana na ngai bapesi nga message ngai nakomisa message na bango epai na yo noki loko ekokobimisa ngo na esika yesu naoki debondela ndenge wana nga mpe nabandi kolela tofunguli miso kalobi ndenge ndatala ngai nalobi na kotala te mama ngai naponi nanu te nazali lisusu mwana moke ndenge nini oyo yo olobi ete olingi okende mwana ngai malamu nde nakenda mpasi ya boye tomoni mpe mpasi esi ekoki ntango oyo malamu nde nakenda kozala penepene na papa na bino ya solo badiskusio ezalaki makasi kasi alapende fe nakanisi likambo ye ntango mosusu ezali nzambe moto alimi cette fois-ci na ndimi ntango atali alobi tala nalokona natali ngai nakwei na mabele nakolela pamba te nasi namoni ete mama akei na ye kaka malgré namimaki kasi ntango nabimi na ndako nakimi mbango esika bapambaza nalobi tala mama makambo azali kosala yo mbo ndimi nga nalobi nabundi etumba kati mama alonge kaka alebisi mibale
ye liboso nga nalandi esima tokuma kuna na ndako baba mfambanza ngali na mama likambo nini pone nini olibisala biso boye mama solo alubaki makambo kuleka sikasika baba mfambanza alubi lokola eligi nengoana nzambe asi aluna biso sala nini ale biso mibale toleli mama leli biso ngai na baba mfambanza leli pamba te makambo ana masala biso pasi mama na ngai tata na ngai tozosala te na nzambe akosala te moto alibanene te omoni moto akamati mvwala na ye azali komemaka na balabala nde yango ezalaki na papa simake bango baninga eloko na nosimba ona bango osimba yango ndenge nini lokola moto atukengoso asimba eloko oyokala osimba ndenge nini kobuza makasi wako mokolo nkake mbetazala tozalaki te tango ezalaki na kiebana moto oyokotala ayaya bato mingi bakasaka tikelaka majango lokola ekani magique nakena kumemaka bapai na pai eloko wana te na mama malgré audition ya pasi na suka papa dengene alobelaki makambo ya mvwala lulendo oyo extrait ezalaki mwa clair ntango papa dengene alobi ete ake kozwa papa mfuma mbanza papa de alungana mpona makambo ya mvwala lulendo ntango bakei mama mwila moni papa mfuma mbanza motuna ya mama mwilo ezalaki nyiba papa mfuma mbanza loba nani agene oye zelo eza mardi moko makasi o kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu merci nkolo tango papa mfuma mbanza bapoti epai ya mama mpo ete bapekisa ye akende te mama mwila atuni kiangani likambo oyo yo oyebi yango te likambo oyo oyebi yango siko ndenge nini olingi kobaloka lisusu lelo merci likambo nini yango likambo ya kotika mvwala na maboko ya papa mfuma lo makambo ya kotika nini mvwala lolendo oyo esimbamaki epai ya nani esimbamaki na epai na mama mwelu ko bazalaki na mobateli nde oyo mwana koli apesa ye mama mwelu namutaka kotikila ye papa simoki bango atikelaki bango ndenge akabelaki bango donc ndenge papa mfuma mbanza akendaki kofandela ngo na lukengo afandi 4 ans kuna atikali kozwa yango aki kopesa na mama mwelu mingi toyebi histoire wana te yango papa mfuma longo alobeli awa mvwala lulendo na maloba oyo eyokani bien te ye papa mfuma longo alobi ke lelo oyo na biso tokomi kowelela mvwala lulendo ke moto azwa soki etinda eza te osimba yango kozwa yango osimba yango te bango papa dangenda bino bato ya presse bobongisango malamu extrait mobimba wana pwete yebana te ezolobama te eke biso toza kofabrike makambo yango za makambo batata batikaki basecret spirituel me babimisaki yango mpona nini ndenge tolobeli na message nde toyokeli na message se bacharlatan bakotaki mingi e bakoti lelo oyo mingi na kati na lingomba koloba ete eza pai na ngai eza boye te eza boye ndenge wana oyo ozonga na yo papa merci nkulu yango ntango lingomba ebimi bitumba oyo ezalaka na 1960 na kati na lingomba ti ba 1967 1970 au 70 yango bamindele ndenge kaka elobami na maloba papa dengenda
batalaki likambo yango bazalaki komona eke bamonaki eke lingomba tata Simon Kimbangu eza ya solo, c'est non violence. Mais turbulence oyo ekoti na kati na lingomba mpona nini? Donc babongisaka moto na mayele mobimba po ete aya kopose bakestion na papa Diangenda mpona nini mobulu na kati na lingomba. Mama Suzanne H toza korepete ye. Alors na bakestion wana apozaki na papa Diangenda na ntango wana azalaka représente na papa secrétaire général papa Lundalila dans la foi de maman wana siko akende ko répondre et ko pesa éclaircissement na mukanda na ye na buku na ye pona koloba ete lingomba ya bato tata Simon Kimbangu eza na problème te, eza pesa ya solo, eza ya tata Molimo Santo. Kasi batu bakoti na kati objectif na bango ko bebisa lingomba. Elelo bazali to bazali te. Ebele bon, tola nana la livre na ye ndenge basalaka ba recherche na bango ndenge nini explica kiango. Papa Shiko to bengi. Oh livre na kusenga katangu nyoso ya mama Suzanne H ezalaka. Papa balobi eke livre ye kusunga bino na makambo ebele ndenge bokotikala. Et nakendaki warashango na un protestant alakishinga livre ngo papa livre obino kozoko bunda na tala livre mais papa si baitwaka nga déjà. Oui papa. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo tokotanga nyonso te ndenge bopeselaki biso mitindo, tokozwa juste extrait na introduction na ye. Alobaki ete livre oyo asali eza na 3 parties, mais na deuxième partie alobi boye. La deuxième partie de l'ouvrage traite de l'évolution et du rôle actuel de la religion kimbanguiste proprement dite. Il s'agit d'analyser les courants réformistes et traditionnalistes qui la traversent depuis le début des années 60. Cette analyse contient des références aux documents officiels et des témoignages inédits recueillis à travers la République du Zaïre de 1976 à 1977. Ces données nouvelles font apparaître une distinction entre ce que nous appelons les kimbanguismes officiels et les kimbanguismes des kimbanguistes. Détail nango eza na kati ya livre, je crois na page 101 tina sekuna. Mundele oyo na résumé alobi na bamakambo nyonso oyo ayekolaki na lingomba ndenge traversaki ba turbulence nde bayaki ko catégoriser deux types de kimbanguisme: le kimbanguisme officiel na le kimbanguisme des kimbanguistes. Elingi kolakisa kimbanguisme officiel oyo tata Simon Kimbangu atikaki tango atei atiki makambo na mama Mwilu. Tango mama Mwilu ngonga ekoki atiki yango na papa Diangenda. Papa Diangenda nde makambo atambusi na bandeko na ye mibale kino ngonga ekokaki atiki yango na papa Dialungana le 25 mars 1992. Nde papa Dialungana atamboli ti ngonga na ye ekoki atiki yango na ye moko tata papa Simon Kimbangu Kiangani. Kasi le kimbanguisme des kimbanguistes ezali makambo ya tata Simon Kimbangu. Kasi ba kimbangiste o bakoti ndenge loba miawa ba charlatan, batu bazoluka positionnement, batu bazoluka ba poste, batu bazoluka ba mbongo,
ainsi de suite na ba oyo nyonso bakotisaki mpona koinfiltre système to lingomba ya tata Simon Kimbangu bango wana babengami yango wana nde ebengami kimbangisme de kimbangiste do baye na bamatei na bango na bamakambu na bango oyo eza na makambu oyo tata Simon Kimbangu atikaki te oyo ezoteyama lelo na papa Simon Kimbangu Kiangani nde tozomona lelo bato babimi kofinga kotiola trop violent message soki oyoki yango okokoka te wana eza ya kimbangisme oyo ya original te eza kimbangisme oyo que je peux appeler kimbangisme importé yango nde tolingi tokotisa na lingomba yango wana tata Simon Kimbangu Kiangani dodokolo ndonga ina ya wonso ikotele wunga yokwani yenda parce que bandu mpasi beta mon tufokole munkumba se ye mwane mwanda vele bajeno ye yango papa alobiete oyo balingi na bango mibeko te basala nini papa liangenda message na ezale ebele pona ngonga kaka nde tobimisi yango lisusu esika alobaki ete bato wana bakoyebana na bizaleli na bango balingi kotia trouble na bagroupe na bamouvement badiscussion ya pamba likambo moke eye ayesi yango grave okopesa ye matei akoloba yoza fo bazali to bazali te bato ndenge wana baza facile mpona kodetecte donc tozala mayele ndenge papa Diangenda alobelaki yango nakosukisa na likambo moko wana bokolimisa ngai mpenga mpe soki nabombi yango ekomi mpe ngambo epai na ngai oyo tozali kodute na papa Simon Kimbangu Kiangani tozali beto tozali te lelo tozali awa bazali to bazali te bazali toke tozongi mwa moke nsima na likambo ya papa Diangenda na mama Mwilo wana Mbwala Lulendo papa Simon Kimbangu Kiangani abandi likambo na ye eke babandaki na papa Mfuma Mbanza na âge à 3 ans donc sur total malamu en 1954 te babandaki likambo na bango koloba ete papa Simon Kimbangu Kiangani akomema mokumba ya papa Simon Kimbangu ya liputa ndenge tolobelaka yango eleka mibu ndenge papa Shiko auti koloba passation ya pouvoir entre papa Diangenda na papa ya Lungana elobami ekiti na le 25 mars 1992 mokolo wana toyebaki te biso nyonso bango mibale bayokani na bango na date oyo le 25 mars na 1960 likambo nini ezalaka bopesa bango mikro bayokana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu na le 25 mars na 1960 ezalaki ne mokolo oyo papa Diangenda bakendaki na Lubumbashi kolongola nzoto ya papa Simon Kimbangu na mabele kozongisa mo awa na ngambo. Merci. Yo mokolo wana nde babandaki kolongola nde nzoto ingeta papa babandaka le 24 baye kosusa ye mta Lubumbashi azawa nde mwana papa ngala koyimba na moko na le 25. Merci papa na komba tata mwa pe Molimo Mosantu ata soki toyebi nzambe ye moko aza kolakisa biso papa Simon Kiangani donc exhumation ebandaki le 24
ndi le 25 esilaki nde bakundolaki nzoto Nye bakundoli nzoto. ingeta papa Donc en 1990 wana papa Diangenda na papa Dialunga na allez va changer le pouvoir. Tu comprends hein? ingeta papa Bon. Papa Diangenda aye kufandisa bisobana. Tango afandisi bisobana lubi bandalelo makambo nyonso ekena papa Mfuma Mbanza pambuta kiangani. Le 25 mars wana 1992. Alobi eza la famille, eza la lingomba makambo nyonso botala papa Dialunga. Tajeno oye. oye Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete toyeba bonkoko ya tata Simon Kimbangu. Donc toyeba histoire na ye. Donc oloba ete tango na le 8 juillet 1992 wana papa Diangenda tango aza kotika biso ye asikala katika kile ko bongisa likambo na eza boye te. ingeta papa Merci bozonga na bino. merci Likambo wana papa Dialunga na mingi na tango wana papa Diangenda tiki biso mingi balobi ete papa Dialunga na lokola ataka te akokoka te kasi abuni likambo na ye tango tozwaki makanisi wana akoloba ete lokola atanga te akokoka te acharlatan bakotaki mingi na kati na lingomba bakoti mingi bato na français nini kolekala na nzela faut kochanger stati na 11 mois mayimale kaka na Kinshasa oyo bazalaka na ntango wana bayebi likambo nini mpenza ebundaki na kati na changement ya stati wana papa Dialunga na ntango akotika biso nani akoyingela ye bato na français balobi eke il serait remplacé parmi les sages de l'église. Likambo wana tango batie ndenge wana bato na mayele mosusu balobi ekoki kozala ndenge wana te wana ezali ya makila yango babanda kolo consanguinité balobi va être remplacé par un fils de sang. Yango Mama Mwilu na 1959 tango azokotika biso ayobi na papa Diangenda tango okotikala na lingomba yebaka ete bato na mayele mingi bakokota kasi kolinga te bakotisa na banzela oyo esengeli te yango maloba wana Mama Mwilu aye koloba ngo na bapapa kwa Mario papa kwa Mario bayibaki likambo wana makasi ke bato mayele bakokota kasi yo mpe zala mayele na bango parce que bakoluka détourner histoire dango tomoni ndenge balivre wana bakomi oyo bakotaka des kimbangistes donc mais bangwana na tango wana le tango na papa Dialunga na baye kokota na esika wana jusqu'à ce que bambuta mosusu balobi eke Mfuma Mbanza papa Dialunga na soki osigné statut oyo te donc banzambe mosusu oyo bakoti na lingomba bakoki yo ezalaka benda bika na centre oyo bayebaka likambo wana moke kobundisa bana mosusu kutu oyo bazalaki ke bana Ajax lokola bayebaka histoire bakendaki kogogola bambuta mosusu pourquoi est-ce que vous avez accepté bagogoli bango bambuta wana baye kufunda na papa Mfuma Mbanza
bamfuma mbanza atuni bango likambo nini opona ni bagogoli bino bango balutala bana ngo pona makambo mukanda wana kaka esika wana kaka bamfuma mbanza atuni siko bagogoli bino pona likambo mabe basali mabe to basali malamu bango moko batela maka bamfuma mbanza mukotela kwandiaka kena bilau byebyo tangu wana mfuma mbanza soko nzoka le ebaki likambo na ye ezalaki na tata nga kasongwa nlemboko lunzei edwe ali mwendi yami kambo wana poete papa Simoki Mbangu Nkianga ni azwa likambo na ye donc bandaka na 97 wana na Kinshasa benda bika wana pe ekomi proche ya milulu ya mbotama na ye ya le 12 octobre kino le 10 octobre wana na 97 wana papa Mfuma Mbanza alobi ngai nakolala wate fona kende fona zonga pona nini likambo wana ebundaki kaka pwete tangu wana soki ekoki papa Mfuma Mbanza soki aza te wana papa Simoki Mbangu Nkianga ni yende akoyingela na tangu wana bambuta baboyi kopesa mituka papa Mfuma Mbanza azonga na nkamba papa Mfuma Mbanza azwi décision alobi balinga te nga nazali kokende na tangu wana papa Mbelolo tangu aye ayoki likambo anga papa si c'est comme ça ofandi pe mingi na nkamba pendant 11 pardon na Kinshasa pendant 11 mois bozongi na yo feza la penza très remarqué spécial na ndenge nini ozongela na dressing omata na gare centrale kino na Mbanza Ngungu na ka ardi wana okidokitela wana esalamaka pe ndenge wana batu mingi na Kinshasa basutuka boye basali propagande papa kokende te akosambela awa le 12 wana papa Mfuma Mbanza yaki déjà décidé na le 10 wana ke faut que tu écoutes longo to koti na centre to bimi na centre wana na mutuka toza ko bima batu te wana faki bazwaki déjà code bayela kutu na kamnya kombe ba commerçant ba mamalina po bamuta basalaka ke mituka tu etambola te tozo bima na centre batu bofadi boye papa ye wana ke ponga zokende wapi ponga talinzela gombe ti boulevard gare centrale faki oye tozalaka mosusu dal mokolo boyebi lisusu basutuka boye papa ye wana na gare centrale amachi dressing destination Mbanza Ngungu Nkamba. Alors tofali na papa Mfuma Mbanza mikolo siko mikolo wana papa Mfuma Mbanza il faut kende akende ku inaugurer temple ya Lubumbashi to prendre la précaution papa zokende Lubumbashi mais avant to kende na kutu na le 12 septembre wana na 9 wana soki na bosani te papa mta Lubumbashi première inauguration ya papa Mfuma Mbanza na okende na Lubumbashi pona inauguration ya temple na 96 irataka wana papa shambu ide fuba ya mtu asaka na tango wana eraka le 27 avril soki na bosani te
na 96 wana papa mfuma mbanza tolali na chambre asengi ngai napesa ye fongola ya ndako ya nzambe ya lubumbashi alobi papa tozali 0 heure toza na Kinshasa tokendaki lubumbashi te mpona kuinogire ntango tozosolola ndenge wana mbala moko papa Nzinga ayoki alamuki likambo nini papa Nzinga aexplike ntango aexplike okoleza boyale bolalisa ngai papa alali naye tongo papa yombo aye tala makambo eleki awo si c'est comme ça faut accélérer ba travaux et salama nde eyaki kokoma eke na le 12 septembre wana fo ezala inauguré na 99 sika papa mfuma mbanza alobi ete tokomi na le 7 septembre na 99 wana papa alobi ngai nakokende te tata ukwenda inja tata tata matata makwamena atuni biso matata makwamena nani oyo nga nabengaka tata papa Simon Kimbangu ngani natango no papa Sirose mbike yano kwenda papa bakonzi bayebi ke le chef spirituel ndaza kokende bongo soko kete ekozala mabe papa mfuma mbanza atuni biso bosoki tata ye moko akei mabe yango wapi suka na le 10 septembre wana papa adui décision eke ngai nakokende te bino nyonso bokokende mutakokende na bino papa Simon Kimbangu kiangani ntembe ye ntango etembe ye mbala moko papa alobi eke makambo kende kokata na kuna na mozole biso nyonso tokoti na mozole ntango tokoti na mozole papa asambeli biso nyonso kobima na ye alobi ete ndenge ngai alobaki tata alobi ya kokende ngai natikala na nkamba donc ngai nakokende te ye mutakokende bongo papa siko tozalaki wana donc ceinture ya papa tozalaka na ntango wana papa mfuma mbanza atuni moko na biso donc yo olingi kaka tata asala makambo na ye oyo asalaki na 21 bongo bino bokososolaki ye soki azali nani tata wana asimbaka kolela limisa ngai papa nakozongela lisusu te makambo mosusu soki ye moko apesi lingonga tokobimisa bato wana ndenge basalaka ndenge wana donc question ya papa mfuma mbanza papa dialungana kiangani na biso tozalaka esika wana donc bino bolingi ete asala makambo oyo asalaka na 1921 banda 1921 bongo bokondima ye eke ezali nde ye donc oloba te moto yango nani ye ndaza koloba c'est une vérité malgré papa alobaki ndenge wana papa dialungana alobaki ndenge wana ke toyeba papa Simon Kimbangu Kiangani soki ye azali nani na ceinture oyo tozalaki mais tososolaki te ana le 12 septembre wana awa biso tokoti ndako ya nzambe na nkamba kuna papa Simon Kimbangu Kiangani aza kuinogire temple libonele ya papa mfuma mbanza lokola baza kondimela ye te ke ye tata balingi kaka bamona miracle tikete esika ye azali asala miracle po ete lingomba
eyeba ye mokili kutu te me lingomba mpona nini papa alobaki lingomba elakisi te bato ya Entebbe toza na kati na lingomba eza boye te. Oui papa ye kofuka mwana na kombo ya tata mwana pe tata Mwalimu Santu merci nkolo na ndenge bopesi ngai permission po ete napesa pe oyo ngai namonaki kuna na Chikapa tozolobela nanu makambo ya kuna na yango nde na Lubumbashi kolobala na Chikapa te oyo mutu ya Lubumbashi aza wana oyo azalaka mutu ya press wana lemisanga wana tozolobala na makambo ya Lubumbashi na mokolo wana po ezokende na nzela moko kolo na ngai tozolobala ya Lubumbashi ya le 12 septembre na 99 wana na inauguration ya temple mai mamonanaka kuna na Lubumbashi oyo papa mfumu longo papa alunga na lobaki ete miracle emonana kuna jeune homme ya presse yo ozalaka te wala nokombaki na Lubumbashi te me oyo bakendaka na papa Simoki bakokiangani na Lubumbashi na ntango wana bazali te so bango nyonso bakendaka na papa Simoki bakokiangani bamisusu baza awa te bamisusu seke bakende na bango bisika mosusu papa Shambui aza te papa yemoko alobi papa Shambui aza malade oye azangaka te bangonde bamonaka makambo oyo papa Simoki Mbangu Kiangani asalaka kuna na Lubumbashi koloba ete lelo oyo papa Simoki Mbangu Kiangani soki afandi na ebonga wana yete amitiaki mingi bakolobaka papa Mbenza imdabrete papa ngai te témoin musala na ye ya kolakisa eza boye te koloba te ezalaki boye ezali boye bosoki nalobi te ngai mpe naza na ngambo eza boye te eza pela ndenge wana yango wana kosukisa papa likambo na yo oyo obandaki ndenge obandaki na papa Mfuma Mbanza à l'âge ya 3 ans ti lelo oyo ozali kotambusa biso omizwilaki te kasi bango moko batiaki yo na ebonga wana na silisilanga boyo komba tata mapi tata Molimo Santu amen. Merci, Tolani Maloba ya papa Mbenza témoin, il y a 5 mois. Tolani Maloba wa papa, na papa Sumbe. Ilingoloba nini? Tozali bana mapambole, tango ezali ya biso. Digi to bandelaki. Ya likoleza banani. Ya sepe ya banani. Tosimba ngo makasi bapapa lobi biso tozali kokende tofongoli manso awa botikala kotonga Yelusalemi tui balobaki ke tofongoli nyonso mpona nini kamba ndenge ekomi bato baza kosepela tozosepela beyo tozosepela te po tozali kotonga Yelusalemi niveau oyo tokomi nango ya memorial ya kolakisa miracle tataki Mbangu asali bisika nyonso atiaki makolo kambo nyonso touti koloba ebandeli ti suka témoignage epesami suka nango mokili bakoya kotala bakotambola mpe bisika nyonso yango tolakisi ke awa na mokili kolo Yesu na tataki Mbangu bamonaki pasi bango bie bango te bamosusu bazali bilembo eza na bango
niveau tokomi nango ya memorial talawa na nkamba mundele talanga ta wazalaka vandiaka na nkamba mama mwilo na bapapa batikali kokangela bango na ndako 6 mois batiki basoda garde 6 mois mundele akenda na ye ayebi kaka kuna atiki basi bakufi balobi na basoda bino batikali garde awa soki boyoki solo botumba bango mpo bayebi kaka ke bakotikala kokufa ndele ake asalisi mwa ntango azongi boyoki solo te toyoki solo te bofongola ntango bafongoli bapapa baza na bango balongaki mpe balongaki te moni likambo oyo balukaki mwaye nyonso babebisa ekufa me maso basalaki esalamaki te yango sikoyo bato mabe balingi kaka lingomba ekufa tozosala ntinsani makambo ebele ezokweya biso tolingi memorial esila biso tolingi lingomba etongama me bazobotela biso makambo ya ndenge na ndenge yango tolobi tozali bandimi tozali bacroyant oyo azali ke ya solo toza na ye d'accord soki oza ya solo te asala nini po tosisi nanu te meme na lowa sine moko nanu tosali te place ebeli sine nanu tosali te me na nkamba presque yango tolobaki ke Ajax lobi tourne na bino na ntinzani lelo ntinzani bajene tozwi bino ntango mingi tosengi bolimisala mpona kowelela lere tala nyonso tozalaki nango toyebaki bato mabe baza na lingomba balingi to lingomba ekufa alors mpona lelo tosukisi tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Imbangismaye papa yokana papa mbenza bajene oye elingi koloba ke papa ndenge alobi journée ya mardi ya lelo na monde entier na ijiki tinsan spécial papa Leblanc awa na nkambe kozala ndenge nini na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo papa merci ndenge otuni mpo na biso awa na yerusalemi ezali nanu na 5 entité oyo bazali active les 4 camps na bapèlerin nde programme ezali ndenge wana ndenge direction générale apesi nango nanu donc disons que batata na bamama ekozala te mais c'est les 4 camps na bapèlerin ngeta bapèlerin mpe baza na sani na bango donc soki bapèlerin balongi donc bango nde balongi ngeta papa eza nde mwana bon donc moi explication moke yango wana topesaki mpona ntintani awa na nkamba mais na monde entier isika ijiki nyonso ezali ndenge ebongisami kuna mpe bosala ndenge bamatch eza na nkamba bisika nyonso mpe bosala comme ça résultat nde direction générale bakopiblie ndenge nini esalami na monde entier donc
mwa explication topesi nde yango wana mpo na ntinsani na biso ya lelo ya ijiki. Merci. Bika tokubikeno moko totonda lusiamo sul tutambuli kwa tata mwana velela munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela Tozana Tsinsani académique. Tozana Tsinsani académique. Superviseur, je pense que vous pouvez passer devant. Kamba oui. Donc, Tinsani, les parquants, et puis pèlerin, donc tous à la expéditif. Kocha bambongo na basani na biso. Donc chaque camp aza na sani na ye botia mokonzi ya camp wana po bato na ye bayeba eke sani na biso yango oyo ya bapelerin mpe botie motu moko wana soki papa saisai azali yaka mokonzi na sani bapelerin yo na pelerin yaka pelerin ou bien na compte ya kama so bien compte ya bapelerin mama saisai ye azalaka nani mokonzi ya bapelerin ekasi tata mpe soki aza mokonzi ya bapelerin mabe eza te papa wana ezalaka fonction moko de famille esaba mbangu po ete tozope ngonga tozonga na bandako papa de la ville na ejiki ale bino nde totie bino na animation bapresident ya bakanto bima president ya kankipaku president ya kanfuma president ya weno president ya kamason deja president bapelere yeyo amonani yo balobi président ya bapelerin azalaka déjà président bapelere azalaka déjà donc yo vous êtes radié. Tous les présidents Tobimawa, 4 présidents et tous les 4 camps Tobimawa, vous êtes des pèlerins. Allez, commençons, Kanfuma, Weno. Yohan. Papa. Ngai naleki na kamaso soki président ya bapelerin azali ngai naleki na kananga po naza mwana kamaso pelerin kamaso wapi weno papa matondo azali awa kamaso wapi
awa kama so yeyo kama so ya kama so kipaku azali wapi mama kama so kipaku azali wapi kama so mokonzi aza wapi kama so mokonzi ya kipaku perele kakuna kama so awe pela biso mokonzi ya kipaku oza wapi perele kuna ne banderi perele na tsuka kuna kama so awa kama so ale kipaku boya awa place ngana zani kama so kipaku boya awa kipaku chawa perele kuna tala perele mama no mwana longwa kipaku awa place so awa kama so awa kipaku awa perele kuna na banderi kama so Bueno mutakendete soki kuna soki oyebi kipaku bueno lubega ilongi nanga sengo na baoyo bapetome na motima pamba te bango ka bakuma na ngaba eyo na ngai mundi ma papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko bolingo bozali te. Ozala ka unayo mutu amibeko te. Ndenge mpe kosala kana yo misala te. Ah. Ozali na posa ya bamessage ya bapapa, ozali na posa ya banzembo na biso, bamateya oyo ekokontribue na kondima na yo, kende kosabone massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et osabone pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini tokosalaka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbangu oyo ezali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali tokomisela bino ba information ya lingomba, tokomisela bino ba message ya papa, tokomisela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ekotia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epai ba papa misato. Donc bo s'abonner pour ete bo pesa biso makasi ya musala oyo, bo s'abonner pour ete bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication auto ko salela kabino. Soyez-vous sûr AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois envois, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.